Bozi ya mambo na ili mambo bandumba. Pona tonga na yeki mambo musume na moni bandumba Bandumba balingi kimia to. Voilà. Oh non. Ah ouais, attends. Bonsoir, au moni mutu azofinga yo na kombo ya mama baka pardon ba. Tindukana aza mutu ya victime. S'il te plaît, Isa. Aza très dangereuse vers prénom naïe. Ceux qui ont moni ko c'était Aza na mona ya. Dokingana. Mi binda avant akomako réunion kokonzambe alakisaka ngai na mibalendaka kala aza motu ya misala mabimo ye nakota na balite. Merci. Merci ma belle, merci na comprendre, merci. Bon. La famille. Mamba bandumba onaili awa. Nabi moi mon soin nzeta mon silu o Shaka Zulu o Mama Jordi. Moi mon soin Shaka Zulu. Beaucoup balissé ma fille cité. Ma Jordi. Oh, communauté. Na place à tout saliba la coquette. Na place à ndobim sepso ma voice à calé ako so boté image o senge pardon. Shaka Zulu boté image o sengo pardon te. Boté image o sengo pardon te yaka na expliquer yo. Bando bande ba scène. Ya yo comment ko sala comment ko créer scène ko lekana ba ngo ba coquette ba to théâtre. Yo comment le ka ba na scène. Hein? Il y a qu'à expliquer ma voix sur nos opanza. Viens ma chérie, viens, je vais t'expliquer. Oh, les Cambonini, mon bal ya boyo azongeli mwasi na ye. Ya moni yo na communauté na biso. À part ma fille, si on a mbali ozoti. Ya mi bali nyonso de ya batimba ba yebi que. Soka zana mwasi na ndaku na makangu. A olinga te ba toucher mwasi na ye. Wana ba homme avec un grand H. Na bande ko biso banda jour na beauté image à ma fille cité. Ya ma fille inde lambalia. Oh. Zouano yet. Hein? Zouano yet azane courant pas faible ngaba. Soyez les camions tingami beauté boy. Abo izela na na chelo voice so yuka eh. Yakao. Yo. Ndumba. Yakandumba. Yo bimisi voice. Bande kobo yuka. Botala ngate eza soso mobimba. Yako tala ngoto kanso nzena simbi manga. S'il vous plaît. O eza soso na bona ni bakata ngo 12 morceaux pour la fête. Eza soso. Voilà. Un peu du respect sur zotala soso ko tala ngoto nzozo tala manga. Ya. Soso za na tala limbo batala ngo. Oui. Soso mobeso ezaka ba 3 euros. Oh, dia ba breza boye na 15 euros. Il y a 15 euros na soso na poto, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'elle a dépensé 1000. D'accord? Voilà. Donc, nando lo bani. Mais soso na sombe on a gombe na biso, na sombe on a Louise kuna na gombe na biso. Soso mon 15 euros. Nanda kutoza so 4. 15 euros, 15 euros, 60 euros, plus babola ba frites. Babola ba frites yango. Bola frites 8 euros. 4 bols. Na pesa 100 euros, bazong senga ba pièce na comprendre l'autre. Le quoi pe banda na kinanza la na milipe koka moko. Wo sa nga calcul ba pièce bazong senga eske koki. Na pièce 1 euros na zu 4 soso. 4 bols ya frites 8 euros, 8 euros. Bo beta na calculer c'est combien? Pona calculer na ba pièce o mundi bo na zong senga alienga mbongo to azong senga net normal. Moi, nazo canette kuna 2,50 €. Je m'excuse, nazo canette à coca. Et c'est combien? Et c'est 96 €. Wana na coca. 96 € wana na canette à coca.
Eh, yaya. 92 euros. Oh. Ouais, tu 94 euros,5. Si vous avez nous pour calculer, tendez les moussou, 96, moussou, 92, moussou, 94. Vous savez, vous avez botika. 99 euros,99. Ndé l'accine. On est un chiffre. 99 euros, c'est quoi ça? 94 euros,55. Hey, yaya. 96. Et c'est 100 euros. Mon toit n'a bien c'est 100 euros. Pour, n'a pas 100 euros. Yaya kokoma 100 euros kaka te pour 100 euros les alipate. Na kini bat bafute la ngoba ndaku par mois. Kotia kaka 100 euros kaka de quoi eza elo moi pamba le quoi papier. Non ma chérie non. Les équipes ba 100 euros ba 20 te ba 50 te 100 euros mobimba. Eza na valeur mususu ya mobimba na ba ndambo. Oyebi nyangana ba calcul point po ba pièce wa zong selenga chance na simba ki onte na mona ide ba pièce na ya na bula mpoka. Po na zui ba chassa biloko na zui na canette. Na mona zui ba pièce so mi balé na ebité so ezaki ba 2 euros sali 4 euros. So ezaki ba 1 euro sali 2 euros na comprendre na kazo ba pièce manga 500. Biso. Ekiri na biso yaki banani yo. Bano babanda so na biso yaki banani. La Chine biso tozaki mpanzini na bosa na mpanzon. Bako so na moko bana nini kuna kota kimbute bimaki biso to yaki kote ni. Baka na secret. Voilà. Ti sikoyo aspinga mbongo ngai tanke kana secret na yebeli na boto simba na mundibu na nzoto na bisi merci je ne prends pas. Donc on a calculé au sali so bloco et sali non 4 euros c'est qu'elle na 6 euros nanga na ebi pe ya tumba kana mukolo no ke Louise ya non 6 euros nanga mais lelo étant que kana sucre na ça que na tiki ka poitrine liboso enga na chibu 92 euros donc atkana na 8 euros nanga ya eze bele train ya pamba kote ezaka 3 euros soko au frauder na train ba bengelo la police et boya kotika na 8 euros nanga ya ekufeli le quoi pe na ba facture ba frite on a ba soso kande na okino soso ngo guna ngo po oyo kelenga soso efona cha mayo ça ya opesa ba mayo pa pamba te rien à voir na Deleuze biso en Belgique alimentation chère makasi Deleuze dossier mtolia dia mayo oyo so vanda na Belgique yo moko yebi déjà que oyo niveau kaka mayonnaise au roi liak né na France wakana Macron biso atwaka roi omoni mayonnaise au roi liak so na kosi bobeta na Google bota la roi na table na sala manger na ina famille na reine na ba prince na ba princesse bali la mayo oyo na goût mon roi donc un peu quand même un peu du respect non, mais l'envers que le bas. Là, mais on est sur un mot que ça, goumaro. Chose d'un de la Belgique, il y a Stinda, Somba. Mais t'es pas un Deleuze. Stinda, au Yoka. On est rien à faire moi qui ça n'a pas mayonnaise. Goumon na roi. Et reine Elisabeth Andoya Belgique, qui ont pu qu'abandocher une amloa. Non. Gonandora banandumba mwana uchangu Shaka Zulu. Pete. Yaga. Connexion ma babe, comme connexion ma babe. Bozia non. C'est connexion ma binga mono kitatina. C'est bon ba non. Mutu ba ko na connexion ma babe. Oh. Bamsuba komi oui, bamsuba komi te atabinu. Mayaya. So ezama bina moni loko osati. Parce que non c'est la wifi andako. Non c'est la wifi andako.
eza bien. Ah, merci. Nengai na kitana, c'est pour rien. Eza bien. Eza bien. Donc, moi, non, il y a pétasse. Puis, on a pétasse. Abimisi voice, moi, besoin circuler, hein, bandeko. Na lembi pe ebi biloko ngo bonga olia mke ndeka na memi sosonga munene etelemi ngamba moko na tundi na kokili kama ngo esute ende na vande ya moto na mbetu kotelema mama ino kokotelema so na temi no yoka malili moto mwana ndumba boyebi jeni asali boyoka problème na yedo tibo monaki coquette, non, mais ta coquette. Beauté, image. Mon amour. Ok. Babolingo nanga. Babinga kapabel sana pangsan nak. Bino. Bino. Donc, bandikwe, bozela pardon, pardon, tellement kawana, wana ka 1 minute bozela, mama bozela. Bolimbisa bandiko, so nabi na tika boy, ya, et que boto pe ba fourmi, c'est juste nabinda ba déjà ba soso o ekwelinga na moquette bolimbisa la famille bolimbisa 1 minute to continuer na sopi ba poussière à soso Samaya. Eza kaka. Pardon, pardon. Donc, wapi Henrietta Zati. Azamangate na ebise bino deja. Ya. Balukaka moto ya mwana moto boyete. Bandeko. Je m'excuse la famille. Normalement, il faut na kata ba life na tiko luba. Il faut na pema pour na milulu nzamina. On a tikal na 1 mois. Producteur pas si c'est linga français. Yo okobomisanga aspirateur en bien na kabelo ya kozwa. Les aspirateurs les plus chers na biso na Belgique boyebinga ma chérie. Yo mto luliango komenga WhatsApp boyebi ke na linga ko pe mingi. Ma on va brancher en te et ana singa tala au fini kaka. Yango efuwana. O luliango ya kozwa. 800 €. Uniquement pour une chambre dans la Henrietta. On a somba qui avant et ça même pas une année na moni facture te na la sabino na mona facture na monte et ça même pas 1 an et koufi na moni facture te moyen zong c'est exact ndé na somba au pressé bon ça na yaka no zwa chérie yo za motema na nga yako zwa loko sepel na zwa na o yako zwa na somba msusu
Comme on a live nanga ekozama be makasi. Loko komelinga kana privé. Toke na kana privé. Dans l'aspirateur nanga liboso. Et ça lui même pas un an. Yango. Non mon sous ni nango te facture nango te même pas un an et koufi. Facture non mon ate. Donc chambre nanga. Moi comme les aides présent la moquette, il faut qu'à quoi aspirer. Chambre en état moquette, il faut quoi aspirer. Kuna na seku tu yaba karo na kuti na prompte ka brosse kaka ou les kisi torchon. Donc oh yonde na linga kyo mingi. Mais non, le cas la bongi ici facture moins de 1 an de nini na ngukuma acidité. Bref, siko yo chambre fort kokomba komba. Non d'autres kana kutaina oyo. Je me suis dit pendant chargeant au camp des abouilles au télé, ma bonne télémission bouille. N'a que non, ils ont vendu des arcanes à ma TV dans la chambre. Le télémiscable est chargé d'en être, ils ont regardé fini. Et à plein. Au monde, ah oui, là, ça a. Et à plein. C'est chargé ici, les Edinaka. Nakanyango, Kokanga. Tellement que je t'aime beaucoup, je t'ai fait cadeau. Si conseil n'a sombelo en année au numéro en France. Pour yom tout le bien on s'est fait dans le vendre en France ou combien en WhatsApp. Il y a parmi parmi ma faiblesse nanga quand je parle de faiblesse na mon amba mon affiche les qui nanga qui natikanga. Yo siko yo na molinga mi na ba mboka beaucoup mo kota na mtema na beaucoup mo lukabozo place na fiza. Ya bino nde ba famille na ngai so za na mto mimelo ibisinga ba ilio bino nde libota na ngai ya ma famille na biso na zaka esuti na famille na biso ya na likisa ata na mingi na bino nde bokoma yanga bon boza na lo ba mam na Elizela nanu mwana nzeta muselo azo ambrienga image bandeko actuana esalama oyo coquette avanda boy nayebi kote wana te so coquette mtabenga ebote so epe nzeta muselo mtabenga coquette na téléphone ya beauté. Bref, côté ana échappé nga. Mais na mukuse. Kakaye abimisa na munoko na ye que beauté kutolobaki mwana wana azaka ya yete beauté asenga ku Aden. Kaka lobaki yango. Téléphone ekataki beauté asili kaki. Bota sili kaki po bota ebisaki nga kutoshe nyonso na mwana na ngati babeba na kina bote babeba ni yenzeta moselu ya yo mo 49 mozesu na piercer do yondo za ba piercer ba 65 ans ya bobanga nzambe ko ki piercer e baby ya nzoka ti bote atelemelier eloko sali ndengo bengi mwasi na nganga na yo kosimba te baswani na bote bwebelo ni asalaki apesa bote klene moko ndako ti boye biti ka pesa ka bote kla ndako na yebisa yemno de mambu nyonso ngana ya na information sûre et puis au moni ba image o senga ya boss Jimmy na minute o boss ana mbongo ebele na lingi okote miniature na ndinga mabiti mais pour mes ati akwe ne so akwe yo senga ka preuve oyeba mto sesa ba jiwa na te tozunga donc na mukuse maman beauté botiko seka na minute na posa de faiblesse na posa na senga na zozo ba kabila ngasko na minute ozo sanga yaka na preuve ebika na minute na posa de faiblesse mais ko banga na ote ya ko banga te bosane na mbongo mais ko banga te okuya uyeba na internet chano munoko boko sana ndebo uko sana boyebi penga ata likambo simona oyakaka ndena ndalo ba nde sikoyo
baswani na beauté baswani na beauté na ndaku nde nayebisa bino ke beauté apesaka ye mwasi yango apesaka beauté clé ya ndaku na kozala na clé ya ndaku beauté alamuka baswani na mwasi ye atikali na mbetu mwasi abimi nzoka mwasi abimi akotisi liboko na poche ya pantalon ya beauté azwi clé oyo apesa beauté mpo beauté payaki na clé ya ndaku moko azwi clé oyo apesa beauté ye ya Claude wana elongi ya Shaka Zulu clé oyo apesa beauté ayibi na pantalon ya beauté atiki beauté olala amati na mutuka ke akangeli su beauté na ndaku ma chérie na ndenge mabete na bato baoloba noke toyini yo eza mpo baa bacomplexe epuis baa bambwa jasime mutu nyonso okotela yo nabi omwe na réseau sociaux mutu nyonso opeliselo live okotelo nalobi ne mbwa so ye pa amoni ya mikoki ayeka atopelisani balive tobandirando oyebi na omona mbwa pourquoi omoni ki ndumba na osala biso oso tosala mais pas jusque là ti okangela ye beauté na ndaku no jeune garçon otike na mwana no ya grande fille ya mwasi après soko oyo okosa biso aso bakangi ki ndumba no yo okosa mwana oye kolela mwana yo olinga mwana wana te po ata nga naza mal à la tête jamais nakotika mwana mobali na mwana nga 2 ans tala nga kutu mwana 2 ans na otike na mwa mobali te kande mwana nga na mipende bassin bongo mwana na zo basa papa bango papa bango pesa longo bilamba tika na boxer bassin lokwa likambo mususu awa bu obi na ya selo kute bosenga ipo yatika akitane pantalon pa pamba boko meleka na ba Facebook ne so na ba Instagram so bloni boko sanka bolingo atinde no boxer na inda tindela mwana misi minene Carmen o mavondo bo azane loko babengi kombo bassin kande mwana ngana bassin zo bassin papa bango bongo na tike na jeune garçon ya na langwe to bangi bafulinga milinga bangi Babu nana live Dende na oganga boye Papu shota live ya tout changer le solo Bosekani bozo next wana bosekini eloni boseka bosekani Vous voyez que le téléphone a si chargé. Vous avez on a chargé notre téléphone. Le téléphone a aussi la charge. On a chargé le téléphone et côté d'ambre. On a chargé. Nandol wani. Henrietta est où? Aïe aïe aïe. Bobando tout dans la banda tongo. Henrietta zati.
Henrietta azati naza ngamoko ya bino boyaka live to boyaka oluka Henrietta boyaka live to boyaka oluka Henrietta. Bref, ndesi koyo distraction makasi botu na Henrietta ero bo bata distraction ya makasi ya haut niveau. Karine continue quand non continue na bina changer téléphone ndambut ma chérie. Ndesiko mama kanishu na lobby ya bandeko concert ya lobby oya pasi ya frère Atoms muto ana billet kanishu aza na ba problème il faut qu'il concert lobby ko lela nzambe muto aoteka billet aza te bo sunganga botekela nga billet ata moko na pesa kanishu billet momi 5 salamba lia boni bo. Président. Boni. Ouais, ça va. Président n'a rappelé na live na en direct na TikTok non ben ouais. Yoga pe news amboka songi news bapage songi koleka na biso bato bilongi na biso ebima etika kama kia tuna problème oni ya mutu soka ingia sola na nzambe ngia sambila bateye bayambisi Kristu loko mokonzi pe mobikisi akomi na posa nzambe akomi na posa okaliloba nzambe alingaki ko adorer nzambe mutu azana billet s'il vous plaît contactez nga na WhatsApp na numéro na nga zela mutu na nini te. Allô? Allô? Oui. Oui, maman. Yo, Zab. Yaya. Non, bebo benganga. Pardon. Na live na sisa kasi. Neti yebu abenga ete na laka kete mabengi siko yo na laka epi numéro ne na mona na ngango tina ebite makosi nga makambo live ici là pour ero no kata live tina bando rekli mamba ba mo na ndalo banini donc moto te ka billet ya concert à lobby s'il vous plaît na besoin billet moko s'il vous plaît. Et ça vraiment très très important. Même y a côté quand c'est pour l'ingo kabele biso ka yo po biso to singa na biso to ka sonyo singa te mais c'est pour monyo te que la biso atambon so ke les kalikolo y a pris au bandote kabiye y a pas de souci contacter na plus 32 466 11 75 61 plus 32 466 11 75 61 donc ils ont WhatsApp appel normal. Bon bandeko on va continuer alors. Et comme ça que ndenge za bongo yé akangela ki beauté na ndako. Et à 70 € pas de problème. Novelas na moni ba tromper au kunat. Ba tromper on est à Novelas te. Ba to tromper. Novelas je peux monter mes ko zoka lokola fi o ya ngola oyo. Loko azozo oza mobimba chaka zulu di tête aux pieds. Yo pe monter mes ko zoka loko aye. Ya biso mite mezoka pote kauka donc e bota musuni place en cicatrice et limwa dans des biso to aboy. Kitoko na kitoko. Bref, pendant que tu as no voice boyoka. Nazo tu no ba nga ya na preuve à un point. Et comme ça que y era asiliki aswani si beauté. Webi raison aswani si beauté. Raison o ya aswani si beauté. Pour nani ni kaka beauté.
Erie oko c'est la coquette makambo ke bota loba nanga ke mwana wana za mwana na ete bote kuta loba ki nanga ki asenga ki o Aden aussi longtemps bote atikala loba mambo bongo te bote bi atikala loba mambo bongo te yo asutu ki mbamako o laksa e moi sine na appel vidéo et ça le quoi muta surprendre bote aki ne loko loba te et yo sala que mambo video wana esili babandi koswana na koswana na mwasa kangeli bote na ndako aizwi clé o apesa pe bote abimi na mwa ke pa pire ser na ye asiliki atiki bote na ndako akangeli mwana mobali na ndako na jeune fille na ye akangeli bongo na ndako bandeko kote wana nano avana continuer lisolo avana koma na ba voice ba mama congolaise so eza kindoki te ezani to benga ngo pe ka bolingo abongo esezala bandeko ba voice obo moni abimisi ngana kochela bino bomona ti ekomaki ndenge nini ba voice wana ebima po yazo bimisa biloko po kaka aswisa coquette mutema même malheureusement mama coquette babala ye yo zandumba ba fili kambo to lobona munonini ndenge coquette babotisi mwana ba honore na famille na miso nzambe mais yo ndenge bande ko lalo wana kimakangu bible bengi yango adultère donc on a lisumu likolo na liwe koko kuta bina na bokufi direction makala mais coquette soki ola na mobali ne ata yesu aye ok makala te po babala eti devant nzambe au moins différence ya quand même mutu so alali coquette ya bénédiction mais epano eza adultère et pas coquette soki alali coquette ana voix normale ana miso nzambe soki atiki coquette alali yo alongwe liboso nzambe explication claire na kati na mukuse yo mosko mituno za nzambe ozana lola to ozana lifelo po soki kaka alali yo alongwe na miso nzambe adultère ikobo impudicité mais so alali coquette 3 fois 5 ponzamba ebili bala na mukuse babandaki kuswana ba voice wana sko bozo yoka obo yoki place beauté aolobaki na lingaka ye bota lobaki na nani bota lobaki na lingaki wana alobaki wana nzeta moselu Chaka Zulu alobaki ya mona ye alobaki yango pourquoi boko yoka vérité nyonso lelo yaya yoka nteti boto abia linga kwa alobaki ya solo prévane zéro ka réponse ne ngate voilà ngo ebion je crois que tu en dollar la beauté oyebi voix na ekolekanga o yoka poani aloba no makambo wana kosa ki pourquoi bota lobi nga la baronne na ki na position de faiblesse na kati ya ndako na ye akangeli nga na ndako ne na mwana na ye na bengi aoyamba nga te na tiki obenge pire ser na ye ana 57 ans ye mo mwasi 49 ans aokokisa 50 ans na décembre mais pire ser na 57 ans mama yoti na 57 ans oza pire ser abandumba mawana yo mama oyamba yesu mukoni poso eti na 57 ans wana pire ser abandumba ozomemela na oba no malédiction biso ba mama bana ba 60 bakomaka ofukamela yesu mais yo na 57 ans ozosamba libala bandumba oza pire ser andumba donc tokoma tina ba pire ser basuki ya pembe ya to banga nzambe mokili oyo yesu enga zonga toyebaka ba pire ser baka na ba 40 ba 30 ya ba pire ser bakomo keti na ba 50 kuna atikali kaka na 3 ans amona 60 ans maza pire ser andumba ça veut dire so moni de amutu na 57 ans pire ser andumba c'est que ye moko abalate ye ata baga fiançailles balatisa ete po mama mukolo bongo bapesa batuka conseil yaya akosala erreur obiso bamama tosalaki te yaya akitisa mutu yaya tanga classe yaya luka mosala luka mobali ya malamu mais so omoni mama ya 57 ans ayebi ke mobali aza homme marié yesko azosamba libala bamakangu yeba ke mama wana ye mo pourri bana pourri tina 4e génération pourri
po yana ba age mususu esengaka conscience yo moko otali peke makasi na nzoto esili ride ebimi miso ekoti tampo ebeti batiaka na se na ba age wana batiaka na se oh yaya tala na obotaka elongi ya nzete moselu wana elongi ya Shaka Zulu ya Claude wana ya Dumosa asiliki ake bia rapport et pas pire ser botala via bato mais ça il y a internet mon éducation ne me permet pas éducation ba moi era kangeli mobali na ndaku na mwana mobali a se retrouver na position de faiblesse na otila bino boyoka mobali azangelo ko sala pire ser abengi pire ser squad bandi ko enregistrer ya botal la niveau pire ser à 57 ans enregistré na kombo pire ser na nango pire ser moi ba capture bo soleil na beauté na nango mais non c'est la non c'est la bon moment pire ser abandi ko enregistrer beauté yaya problème nini na mwasi na yo olingi lisusu te aye awa vimbani bote pe abila baron bakange nga na ndako na mwana wana nazoyeba na nga te soki lelo ata mwana na obia ganga soki likambu soki bakoki pokosela nga likambo munene pe pona ota na minitio loko akanga na zui para koketi ya lingaki akosela koketi makambo nga na puye mais nazola kiseke yo za makangu ya za mwasi na bala okoko kote na ba bêtise na biso kindumba na biso te abi eloko to weli ya wana na komi siko ko raisonner ndatiki nga na mwana mwasi na ndako akoko luka bambela nga pe likambo abi makanise komi nga sana mutu nyoso bakomono banga na komi kondima po prière na ngiaki ni nabima nanu abindaka ompe na yaka nazakaka na koti balambeli nga na liemba mo bameminga lokwa bebe bachenga na mbeto babanzo balusela nga luketo nayeba place fenêtre ezate abina bela liboma taka mwa malile bandi menga na toka na kati ya ndako naoki motoki ezokitanga po nakomi raisonner nzambe au cas de problème po na eta mwana bakokosela nga pe likambo ba innocent de batondi ebele na kasho okokangela ngo bina komi kaka ndenge ezaka so de balakisi munduki mama so komono ba oui abi ba komi ko enregistrer nga voice oboyuka olingaka lisusu Shaka Zulu te abi na komono ba kana lingaka ye aza mwasi na nga na lingete po na nini na lingaka ye bakomi kotunisa nga makambo bipo bayebeke bazo enregistrer nga mais nga na ona kolenga yaya ndako ona lalaka na nga wana me o bakangela nga na moni ndako ekomeli nga munene na oyeba ta kangeli biso nga tumba biso na kati nga sanya bi porte ngo pe donc okoganga ndeni na immeuble nanya koyoko na komi na mibwaka na fenêtre na sanya bido na komi na suka sel faso ezaki na sola na ebie na mikitisa na bima nanu kosolola bia ngo pe bakomosanga tunisa oh sikoyo yo bazoloba ke Shaka Zulu azaka ndumba yo ozondima ngo bote abina komina ko wangala na ebi ata vi na ete ngana etolingani le 22 juillet kakoyo nde tolingana abina yebi ata vi na ete avant preuve nende tokutana na fête yemta salanga ba avance yemta zone numéro na nga ba témoin ba zala do yemta ko isanga na piège na ye ngana yaki na nga kidiba do na yebi vi na ite mais eba komi ko sambisa nga lokwa de ba mona ki ye mo mwasa ka beteli piercer na modèle beauté image as do das mu kapona mambo mwasi na ye coquette il faut tozarale na ba minduki abi bango bandosa makambo ba ki préparer malheureusement ngana ki préparer te ngana omona kaka na bala mwasi na ngame na kutena mwa likango moko nazo chauffer nzoto ngana lika relation bongo mais ekomi ya einda abi tina na sutuki na pongi bakangeli ngana ndaku nzoka tito swana asia yiba king alliance dans vidéo ya alliance jour bo mona on a réseau eza jour pas ça la vidéo eza te ka sala ki vidéo avant bombi donc si bazosala makambo ya papa na mama po bote so basisi osala bote alemba makasi bote abi aki mpe akao basisi osala alembi kao alali na kolala boyebi kao ya benzi alliance abombi alliance video wana
ake kofilme lango epa yane ya 57 ans pire ser na ye botabi siko na otala ata na saute fenêtre na okwea na bukani bassin na kufi mpe na okwea baokuta ebembango alliance ya na liboko te nakitisa kaka munoko na récupérer alliance po ero ata na binaki ekosomba alliance ekozala alliance osango abenisaki te ekozala même modèle te abido makanisi ekomi nga ebele ngama na oloba kote bomona na kosi na ochele bino ba voice kote o bomona na bakisaki bolo pe mami wana okosaki ato ki voice lobi boete no kata likambo obongo ponga ata na chemo wana pilipili à la base boyebike na lingana nga penza ti nalingana nga mpe teke na pilipili ya pili te nga na kokomisa lisolo elengi me nakosela nde motu likambo surtout mpo nayebi ke ya lokuta wana yaka bien te mpo nga monso mpe bakoseli nga na osepela te bino modi ya botala nga boyebi motema na nga voila bavo isi yango oyo nde siko boyoka na opi explication mpo ere na otya bavoice bokangisa wana explication na bocomprendre bopose nga esu question te tia kaka yo mboka bo bloqué ya bima tchak pak ponzenga camarade no même pas bonsoir même pas s'il vous plaît tchakaka mboka bo supprimer moi sana a on dit teint clair buya teint clair na profil komelinga tchakaka boli musae ce boka ba mal éduqué te na kem politesse na bino doti na vandi bo banda tongo nga motala miliki na mele place na tikitas miliki na mele banda tongo ya pambe zanga lipa na nzela mombaka nde na ye na frite okauka na lete mpo na lisisa soi na sisa mwa ndambo ya sante na nango mpo na osala live ale yo ozoblige nga kpakpakpa so yo lembi otala live bima kende otinda nga na camarade na bino mpo ni bolingo manke bato barespect facilement bongo bandeko nde sikoyo bakomi kotuna bote ba question bakomi ko enregistrer mwana olingaka tete na lingaka o te pona réseaux sociaux ba ofinge ndumba pona yo mbala moko bakotisi kombo ya boss Jimmy Belao po bango na makambu ya kokete otelme bomi bango kao bango ba ojembela kama mambo boss Jimmy Belao po ba yebike na minso ngapena na position de faiblesse boss ana bambongo nazo kaba kaba moyena bimisa preuve exacte mais na epsi no bobanga pete boss okwe ya netwaka na réseaux sociaux mukolo wangu boyebi ngape na exagération boyebi mbama bango kuna oleba tu na bote makambu ya yo etanke pire ser tuna bote yo na mwasi na oyaza kaka siko neti mambo ya Jimmy bota lobi tellement naki na position de faiblesse na komi mbamo koluba te makambo ya Jimmy wana kutu bakosela ye babengaki ndumbanga nazalaka na ye kutu jour ango mais nga na soli na bote na expliquer bandeko bo calculer bien ba série on a lobi Jimmy a qui trompé nga na ndumba est-ce que ezaki na mois de juillet yaki na mois de juillet mois de juillet bo se rappeler to ndeko mambo anniversaire à moi na Henrietta le 18 na esibino que tu fêter le 18 tu tu fêter le 22 bozo e ba isusu na mois de juillet biso to zaki occupé les 13 to kende spectacle en Luzolo après les 15 les 14 toke pa maka bibi toke souffler gâteau Henrietta to les kisita les 15 to zaki kuna to longwa Paris les 16 to zongi boue avant to zonga toke na biso ba plateau ba mige mama sali émission to yengi est-ce que biso to zaki na nga zaki na réseaux sociaux pona pia matière ndumba na pesa ngo avant juillet botala na ba page polémique o ba kataka makambo yena botesko balingani le 22 juillet balingani le 22 juillet baroda ye o bapesa ye 400 alamba pondo na loso tumba mbisi baroda ki ye na ba 6e mois parce que je me rappelle na ba 4e mois avant concert à Papa Hervé bozo ye ba vidéo on a salaka na lobi ke bon azalaki boss nga to ki na contrat sili bozo ye bezaki na mwani ezaki na 4e mois na sali vidéo wana une semaine après concert à Papa Hervé na ke Paris Papa Hervé betaki les 20 les 21 4e mois donc ting biso to sa mambo concert kuna pe boso mataka ba live mataka ba live eke zongi na vandi calme
Après ba concert, na ba mois de mai wana, ce botali bien, na lobrate, ti na ba 6e mois les sous mamba bakali et kopela, on a kenda ti Paris na ke vendre na plateau na lata, chemise a pembe na bako sina che zoomele, ya Balenciaga na miso. Tinga na osala siko émission ana kaka nde bosa kabaka mbongo na réseaux sociaux akabila bat ba finganga nde wana pe ba brancher ye nde ana ba brancher na téléphone ezala kutu te bomona ka o jija ya ki Belgique te jija ye Belgique après asala ki branchement na téléphone écoute pe bosa ki na France ndumba na France bakutanga tina ndenge alamba baloso atumbi mbisi na pondu Jimmy akana mboka na nani Gigi akana mboka na bango kosala ke lokwa Gigi mtapesa ki passe nde bafutela ke billet balongoli Suède bayoko beti tour na Belgique bayoko beti Gigi tour na Belgique ana ba 6e mois to kota jie ba série oyo ya baninyo babenga ngoni ba série oh ba terrain zalaki ezana bat bando matana ba live ba baki ba omona boss na Gigi na ba terrain bozo yeba wana déjà Gigi ça paye ça passe wana ça paye ça passe bon ka pe Gigi mo asala live obi onga na teka keka na batumi balé moko na Belgique liboso na wa France après na Belgique bozo yeba isus oh ba ke na mona ke na camarade na yo Fimo abimaki na camarade no moko apembe kuna na Bruxelles bozo ba lisusu o bat bakoma ko kansela kutu nanyo yo bakoma ko kansela Christelle Abato bat bakoma benga Karine Christelle abimina boss no bi jamais et ya Christelle avant na Bruxelles te moi so mpe na yebi mais babimaki na bango pété na yebi ponga na landise makamna kende ko tunisa babimena na bango pété babanda ko solo po moi sana laksana message boss andende ko komile ke kutani sanga na Karine na yebi ke yo ozaka na Karine na solo la na yena senga pardon moi songo abaka ndepe boss a solo na président ans a planifié na ndenge pe to kutana na boss to s'excusa makambo eleka doti biso to kutana na boss wana si azotinda voice nazo bengo zo yambanga te po zongeli mwasino wana RK moni video ya boss aosola nanga asenganga pardon donc si akoma na niveau sa message wana de abalala ye déjà si leka ye pacha na mutuke mobali na ye pacha na mutuke mobali na ye bref toza wana te po wana to sota konte to ya toza sikoyo na mamba beauté image nde beauté image alobi bakomi kotuna makambo bazo enregistrer nga na yebite mama komo na komi kwa simena makambo na zala kite parce que na minute ane fona loba kaka maloba bien fona loba maloba sukali pona mikitisa liboso ezanano na ba fungwela nga na bimana ndako wana deuxième azongisela nga bag pona mona ki era na skoti akanyelinga na okota na téléphone réseaux sociaux yinzi na obenga yambanga te muto abande ko samba bolingo na biso yezu ani atikala osela ta makangu na nga moko te zuwa yezu ani kaka na coquette na bande pe ko faire comprendre que to kita to matanga na za homme marié tia bande ko loba nga yo filme na salo na coquette o kamo abinga na bina nga akende basi baloba loba pona zuwa nzoka ba blague musuto zo ngo azarte yazaki trop sir ndenga ndeko lambela beauté image komelisa mwana na whisky akomisa ki garçon de plaisir na yeso ya yo ki posa akomisi beauté image machine à sexe na ye soki ya meli bakwiti o ki posa yango bomona mikolongo adimna ki mo ba challenge poza ki na beauté image na ndako yon adimna ki mo ba nzeta moselu bien mo remarquer ki ba nzeta moselu ezaki su comme avante kasi po erreur bande ko sala ko bina bina wana mobali yaki na ndako moya ko bina ezate siko ya tia comme si mobali ana mobali na ye bo imaginer mutazo episo za homme marié yo zo obligé yo bo kende na mairie bo kende so na commune acha adresse ne na ndako na yo ya mutazo rappelo bien so mtebiso homme marié elakisi ke to lalana to sala nyonso mena suka yeba ke na za ya yote homme marié ça veut dire ça. De homme marié akoki même ko botisa yo. Homme marié akoki pe ko bala yo. Mais oye foi baka na suka se mobali yemo ka lobino ke na homme marié.
yeba ke azaya do ekite mata bokosala nyonso bokolembulana mais pour soki azaya yo aloba no teke na homme marié pour soki alingi yo aloba no teke na homme marié mais so moni muto lingo mazo préciser lo na homme marié elakisi ke ata na lingi yo ndenge nini il faut ebakake na zaka ya bato eloko ebomi ndeko na biso nzeta moselu elongi ya Shaka Zulu eza parce que ye andimaki ne bandeli mobali ya homme marié tellement eloko ya lingaka basala ke ba 4 coups à se retrouver akomo okela na kolo mobali zuwa soit raisonner kande basala kaimba moko bi onde mobali ya coquette ya vie mobimba mbala moko do yeki bombandane na coquette mwasi obabala ayebi yo te bomonana te bosolola te yo sepeli na nzoto mobali na ye mama sozaki mayele ifaki ovanda kimia omwe na malili o tito oselo live bo ero bote ngaza na sali pekano lokwa poza mta mupende okotisi ata na sa mupende ovandeli ozo pentele ero enga vandeli ozo chaka ba point prakatakataka Mexico yo likola bukala mushi ero ba misu makasi elekate olingi omona clair olingi omeka magie o toucher madame yaya osuka pi na malili ngatala na chauffe ou na chauffe li talanga muninga chauffe li yango na régler tina 3 moto ezokotanga na feshula ndenge na vandi boye yaya nana tina mutapi yanga visiter nana soma chauffe li poto komi kamoko bota keyo siko biso bato tozaka tanto plutôt mibali fixe te yaya tala makasi na biso branché tina 3 tina 3 yaya tina suka moto ezopela na sam kwa ito yaya komeka kutu te yaya moto na kolala boepongi tina osutuka 9h na okoyeba teke malili ya libanda yaya ezo ok loko siko yo kutu mutu na malili yo wakina mwa bote na yo tala mwana nazaka muke otike mutu apamba do soko lambeli fufu alié Amerika mai o récupérer en les sous na mbet do yo ko ndo zabon yo il faut dédommager beauté na moi santo kutaki na ngo yo zwi nyonso do yo biloko bando lambeli ko o tele bloke belé pour ebi que yo mo mtolia no ngo autrement de son servir beauté o ebi que o mi servir nde yo mo pour ebi que alia pour ngape na ko liango Wama ele mabe siko ya bazaka so lia bongo olia déjà bien bongo mokili ebite ya omoni soko sila maka botalo bina nga lelo soki ka ko respecta ki mwasi na ye coquette esinga la baronne soki na lobby kena linga ki ete na kosi ezaki lokwa ba blague bolingo pe komaki namoni muto mi pesa muto asali effort ala kisanga ki andumba te do epa nga penza zaki correct bolingo pe komena ngokota mais nande ko rappeler tout le jour ki nga na za mobali ya batu na bala abisi ko na tunyeti siko bolingo eza te parce que place à toucher wana place à toucher wana ndenge déjà ça touché coquette et bimi bo impossible ata nazangi mwasi olala vomi na cha savon okila nga jabote vomi na cha savon kina zongile okoki ko simba tout na mwasi na ngate et surtout que na mwana pete oke koloba ke nga na lobaki ke mwana na za ya ngate abiye moko mutabebi si tokoki pe kokabwana biso na kimia mais ye mo mtamemi makambo po ya lingaki coquette ayeba coquette isko aza star ayeba na yo ina mambo coquette et comme réseaux sociaux mobimba siko donc ye mo mtalingi tokabwana boyenga na zana problème nete azenemi na ngate akotika na liste ba ex akotika na liste ba ex ye plus jamais na bise bote ya mukolo moko mono zonga kuna yo momto yeba po bino mibali aisinga bila ba encore mona na kanena like kuma yaya maloba musa bi miselinga nde na zeus no yaya la taille ne fait pas l'homme mona na aza un homme avec un grand H tebi ba homme marié mususu pe ba kindra pas bali deuxième femme akoko zo pe makangwa botisi mais
mobali nyonso trompaka momoni mobali ya solo a mobali o azo respecte mwasi ne mwasi alingaka respect na considération namoni bakonase ebele na bapétas baye na balive o bozwa encourage mibali kindumba moto akoki encourage mobali na kindumba za te mpo motu moto olinga mobali ya trompe maintenant nga na bino toyebi ke meme olingi paster akotrompe yo même olingi sin yango na mokili okoyeba te kosutuka atrompaka yo donc oyo biso sikoyo tosengaka trompe na onga me respect lakisi ni ero trompe nga nayeba te salite no pembeni na nga te eloko bota zo regrete ka nde mambo ekomi na matoi ya mwasi ne yango bomona na olingo tike te mpo alakisi nga parti ya kimobali ne oyo na découvraka te nayebi ete ke bota kokozala homme avec un grand h bongo nayebi eka frère nga mo mutu likolo mais so ozosolola na ye regret ya mwa mobali wana eza kaka na considération tolingani po ebele bavanda na mabala mobali apia ke elote mavandeli respect na considération obotelango bana azobotelango bana oui ebele tomona ko ozomona pia ke fi o bapesaki eloko te mais omona olandisa bana pourquoi devant bato mobali ne c'est ma femme respect wana considération donc siko totika na biso kokosa soki bokoteli bote bo encourager mibali mutu ako encourager bote aza te tozokoteli parce que kosolola na bote motema bote eza ya kozekaka na langage moko awatia susi te mpo na famille awatia susi na famille ya mwasi ne te awatiaka susi ke mwasi oyo ya bala amoni salite oyo banda osala ayoki salite oyo anda osala aokoko digere yango te bote bote akomona bavue ekomi ye mokie boye bote akomi na voix mokie boye nga nakoma obondela coquette mikolo nyonso nakolakisa na conversation nga na coquette taka nakomisi na coquette camarade nanga mpo na omona mutu na nga bote aokoka te maloba nyonso azoloba eyaka ke asima nzimi ils sont fous na baémission bato baosala ye problème ni ka mwasi na koka ye koyoka yango te mobali akande bongo eza te ka obanga mwasi ne ndeni botaka na poto kutu mwasi ya na afrique respect wana opesa mwasi se nde respect nazo envie nde respect oyo ezopianga courage malgré na ya kokonda boye namela ta vitamine te nalala nasali tama mpo na anniversaire respect oyo naomona ndekolanga mobali opia mwasi ne yango ezosalisa nga balive ntongo midi pourquoi esisanga énergie respect wana bato ebele bote asali émission bobenge mobali ya zoba yaya mobali ya zoba ngo yaka ndeni mobali naotele bino na bavoice mobali ya zoba elakisi nini yaya bayeba ye moko asali buzoba nde na makangu ebimi na ntina matoi ya mwasi ne mwasi na aza n'importe ki te mwasi na yebana mpo bomelange ya makambo te bamabala na bino ya de individu boyebana te ezalaka nde mo te na ya biso bato toyebana mpo ya biso bato toyebana mokili ekotaka ngo likambo na oso ye deja mokili ekoti ata likambo yaki moki ekoma ya monene mpo moto na moto akokota koya kointerprete na ndenge na ye donc ozwa libala bote to nzeye ya yo soki mobali atrompaki yo to asalaki émission te yo pourquoi asali émission asala te pourquoi mwasi na yebana mwasi na aza na baconcurrente mwasi na aza mpe na binemi eloko obota kokai kosala ifo kondenga alekaki kodefendre mwasi ne kosenga mwasi ne pardon azongisi mwasi ne na kiti asenga pardon te pourquoi asala émission te pourquoi akende kokolongola bilamba kitisi pantalon kutu oyo eza plus grave akitisa ye pantalon asali buzoba siko mpona ovanda senga mwasi ne pardon bino bokomisioni ezalaka te nani yango aloba ezalaka te eske yo mambo ya couple na yo ye botatambwisa libala ne ndenge yo ozokanisa mpo yo oza nani ye na makanisi na etanke mobali amoni ke mwasi na nga aza mosika nasengele pardon na émission namikitisa na belle famille na nga balimbisa nga siko bokomisi ye mobali ya yuma ndeni eloni bolingi oloba ezalaka te nini oyo ezalaka te mobali ya solo nde bongo ça se voit que malgré fia na mutalinga beauté mais beauté azaki manipulé te ça c'est nde côté non sepela ke ane nzoto mikie ane na miku ebele na nzoto mais a garder ki mobali nde côté nazo kifé
donc alakisi biso azalaki manipulé te jour bota asala émission na David alala ye na ndako mwasi wana basala 4 coups 4 coups s'il vous plaît mais ere comme il s'agit ya makambo ya réseaux sociaux mwasi na koti buzoba abosani 4 coups abosani ke bakangelaki ye na ndako bayibaki ye bag abosani ke ndenge eza kutu bongo babotoli ye déjà clé après 4 coups donc ti azosenga coquette pardon wana awutaki mobali akabongo po mobali ya solo yaya ata boza bolia na mbanga so amoni mwasi ne yaya ifa balukelo makango mobali ya solo akabongo oui mobali ya wanga na kakaka siko ya beauté bato bolo ba ifaki ya wanga na ya beauté problème ya nini ya beauté et na réseaux sociaux moi c'est beauté yebana beauté yebana et puis eloko bolo ba beauté faki ya wanga na o ba vidéo ebimi ba ogumba mele bongo même so beauté sala ke mission ya wanga ni ki mobile nete er vidéo ndumba wana enga bimsa vidéo ka biso moto ngeto balukeliti ka biso moto ngeto ba boto sakani na biso o wanga na ki oyebi ete bo sala te ye bolia na mbanga te ye amate siko ava déjà vidéo wana ebima aboya kende gauche droite po mutu alingi atika mabe azaka na vérité mutu déjà ya soka ngi de mutu na lokuta a continuer kokosa seka ebi mambo osala osana nko soko kangi de mobile atana message to na makangu soki akotika makangu wana esolo il faut loba no vérité chérie limbisanga na tiki na déposer mais soko kangi mobile de na makangu na message abanzo wangana yeba ke ti azo wangana azobatela yozala makangu wana pazala azo gérer po mobali to mwasi oyo alingaka tika mabe alobaka vérité même so kangi mwasi na message ya mobali mususu soka linga ko ya solo ka wana ko biso chérie limbisanga mobali oto solane akabelanga bambongo to monana 2 fois to salelo côté papa limbisanga no akoloba nyonso nga oyo yeba kiteke bakabela mbongo akoloba parce que aboko perdre libala nae et puis azana tina mutu wana te mais so kangi mwasi no kana appela mobali moka benga kemba mo akomi kaka omba liboso benga yo ta na téléphone okuti ba solo la bandakala oh to soline ka lelo nini zuwa makasi okoto kuti ba message ya ba une année 2 ans passé c'est que moi ça nazo gérer c'est que na conscience ne ana posa yo mobile no zala ape na posa zala pe na wana a géraka so ka na posa nete akoloba no vérité pour une fois pour toutes olimbisa yepe atiki ya botuna biso to balaka ba maître to yungula bango ba sopana woso to yebi ba jana ndekindaka to yebi nde ngana lingaka pia bino exemple na ngapo ngamona uti kuna yaya na uti yaya ngana kenda Suisse na mwane oyebi mobile obetela ngama solo na ye ba projet o ya zana ngo sana makangu ne a obetela ngasko abambi kombo camarade na ye bozo imaginer te eza balle perdu te bon constaté o ma fils balle perdu te ngaza so na ba likam na lingaka na pesa na ba brève na limbula penza bien pour expliquer ba tout clair donc omoni mutu ana ba projet ke de ana zui makangu na ngama boye donc makangu wana aosela Karine de abazuwa lokwa de ana wanga na Karine pa na yendenge mambo ekomeli boye ndepe na opia makangu o espoir Karine de ana bale ane sika okendete ata to beba ni famille vanda il faut na gérer siko koto siko na ko gérer wana au bete la ngali solo chérie oyebi camarade nanga camarade na ope bakaka na mboka moko kuna akatenke est-ce que bike camarade nanga wana bakaboni na mama mwana na ye na tuni bakaboni ba welini mama mwana ko même poli wala bande na ngaboyoka mama mwana na ko même poli azoyebisa biso mama mwana ko même poli makasi yoka ngape na tika la tena bi so moi ça ko même poli c'est que mobile fois mitala moi c'est jamais koki olala la muki na mobile yo alingaka ko mele poli bandeko so na kosi bolo bana kosi mobile yo lingi abali yo alongoli yo Kishasa o abotisi yo lala ko la muki ko mele poli bandeko et anormal te moi si na libala c'est déjà combien poli yeba qu'il y a quelque chose qui ne va pas mobile il faut mitala pour moi si o aza l'aise na mobile ne moi si wana azaka femme soumise sans yemo ko yeba ki aza soumise moi si o aza na kimia mobile o pese kimia moi si wana azaka femme soumise yemo ko yebi kutute
Alors, bando respecter mon balier, mon couteau habité qui n'a respecté. Yo, mon cas, non, ça normal, pour mon lingue, qui. Et puis que mon balier, il faut l'embellir, il faut repasser chemise. Yo, ça là, on a bolingo. Nous avons des soumissions sur un wana. Et puis que, et sur la salle de mon balier, aussi, cassé qui n'a salate. Yo, ça là, on te pona. Acha mon balier, ne kimia. Nous avons des soumissions. Aza soumise, sans couteau yeba. Bon, mon amam non, loba. Mbaba na ebi sepe ka onanga lobi oh. So ki ye camarade no. A lobby ke, a obo ya mama mwane po azem poli. Mais ye moti baba la na babota. Je ne pense pas que maman mwana akem poli, ye moko pamitala. Ka wana na bete tantan. Maman ye pa komi, oh po ba okabwana po, alinga zonge la ex na ye. Alinga zongela ex na ye ngoku to koma ko sala fia ngope biso pe to yebi ex ngo koma osala bakabwanaka na ndenga ekolinga mosne o akomeli ya impoli oyo après ce ko komona bo zongela ex na ye kutu iparitre na ba mamuka ya mikanda il faut ba tchaso ki adresse sika moko bon ex na ya ngope ngana yebisenga na bi ngana ndimite que moi c'est comme un poli au lendemain solo là na camarade na yo avant de ça moi ce n'est pas tout chéri qu'est-ce qui se passe makamba moi c'est na koloba na ye na bino mo baninga bomona que moi ça na raison parce que je trouve ça mal mutu mobali na yo bobotine moi na bali o comme un poli no vi eza anormal papa tika dis eza anormal na komi ko to kote la moi sango nze to zata ba camarade nze to yebani e komi yanga na ye yepe ote omoni basi apoto nga bi ya likambo basi apoto ezate camarade non na se moi ça combien police ka trompe ka moi si na yende moi ça combien poli pour moi si so zo tromper ya nde moi ça bossa na ko olubine likambo biso lungba kuna sala ngabo akoye biso kende pa Nancy ya salelo umwene ki impolitesse ekotaka ukangi ya mobile no ba message ya Nancy ukangi na ba appel o ade na ba bref ka kuma obimana Nancy mobu era akoye biso yelanga sapato na maman na zwa te Nancy azwa maman akomi ozem polite papa na zem polite yo komi na biso mibale comment lingo sesa misala nyoso ngamoko to kabola batache na makangu na yo ngape na hotel matena zolo sapato Nancy azwa malama a combien poli yaya na côté la moi ça ne komi ngana yi pona il faut na côté la moi ça na pona se retrouver na histoire nga qui impolitesse le quoi na se retrouver na bilo kwa ngana fiongo to amolongo moko na kota kaka yaya nzoka nde ya yebi ke obetanga me boyo ki côté qui maîtresse ça là yaya yango na va ko bale ko ça la vie est très important. Très important. Pour ça, on sous au coup de temps, il y a ça ça va vite. Ou comme on nous lila kaba problème est leki. Biso tant thème à boulevard té, mais ba juja. Kole ya. Na komi ko kote la fiane comme le quoi ngana e discussion. Ngape na kaka solo na muninga na ezaka te ya zumo na bato lingi ya botisiye. Sko na nenge nini allo basiko ke ozongela ex na ye bongo tia ling avalinga mo fi wana ex na ngo bazalaka po ani abala ka etaboti sai oh po ex ngo kutu omoni kutu moi sina na impoli alingi musala te asala kate alingi musala te me ex na wana kuta kinda ka musala ngabi oh e bongo yete ayeki ko bala fi ana ebe ete ka sala kate lelo nda komo eba ki asala ka po ke ozongela ex ne o asala ka boni bo yaya péta câble non pété câble pour non se retrouver na carte oh mon a eleki ata mikolomi bale camarade nga na otobingat abi pe moi c'est moyen ti moi c'est impoli abi okuzungila ka ex na wana ex on pe petite na wana to yebi to ndo moni pe na ye ye mo mta décevoir pe ex ngo unze ex ngo kuta ABC ba changenda ku azo loba yaya ngapo mwana yoki et tant que maîtresse yaya tout boule n'est pas boule mais keba tout boule peut faire quelque chose je répète tout boule n'est pas boule mais tout boule peut faire quelque chose nga déjà na ba jara ba comportement nini omoni se na ngina lala na sambeli se na matina mbetu avana kanga miso mambo nyoso na sale na journée fezongilanga
ona dongola ki mutu ife zongi na ngana lukana dongela ifia na pwane ona tute ki mutu ngana asko jara bongo ya oh na monika lisolo ngo ezoleka ya fia ngo ya mpoli avana la nga mona komo kanisa ya komo kanisa fia ngo ya mpoli olinga mobali olinga aboya epo azongela ex na ye po kaka fe na komo rezoninga bi waza kaka likamuke so apesi linga rapport epa mama abiso Karina leki mpoli a respecta kangate po nga pena zonza ke opoe po respecta ngate yo nga pena respecta ko te so yo yekoli ko respecte nga eza réciproque na komo bule nga moko na bengi mama abiso nga mona bengi mama abiso na bi mama tala zolo baranga boye mama obi eza mambo camarade na Italie te no bite mama ya mambo camarade te eza ye moko po ya zaki ndeni so ake musala na nzela musala abengi mama biso mama nazo retrouver lisusu Karine ngana lingaka te Karine elle est devenue trop dure elle a trop changé mama ngana ko supporter lisusu te mais so kay na ndako samla parce que mama me supporte la ki Karine nanu akuna musika na mwana bibi na maboko tout le temps baswana ba discuter so na bina yebise lisusu que papa mwana nga benga kanga eko déranger Karine au moins maman peut ça assemble maman peut ça ngate mais nga tant que maîtresse nzambe likolo na ko yeba mambo ana RK na zongi Belgique pe banda na yebi on tombe sur 7 mois yango donc si to beba na po maman peut ça ba jarbo ebieti ya baba soki ba oluba te ka encore mona likambi yenyo so na prière ka maman peut ça ko yoki beli ko luba mukie ya ngamo déjà na otala mobali ozo soutenir camarade ne azongela ex donc non a déjà esprit na ye yes quoi yebi ke a surprendre nga nzoka ngapi na komo vanda ne na bagarde na komi to lalo la musinga na buto to sala non j'ai pas envie olingo forcer nga na lale loke ebembi okobalukati ya surtout so omi sundeli ko omi tiki ya muta kokolela abaluki avandi ya kovanda as changer ba position yemo kwa komi tellement zo manquer ba respect trop et comme attention ina zal ko non yo ka eso eloko tenga pena mutema na bi ya ngamo no yo ka eso eloko te yo ngo yo kani avanga na peso fonga pena yo kat wana mutema kana répondre ya te akomi sikoyo na robando bima libanda pour ceux qui na sengi wana na mutema de na répondre papa obima ka déjà pour tu ozo soutenir opinion camarade nonga de na mitie na place à moi si wana ya bobi nde bat balata makabote azaya bete na solo camarade ne yanga mona milatisi na komi moi sa camarade ne na komi siko ye camarade ngo na komi okende na de na attitude ke olingo boya nga pozongela ex na komi ka mbeli o cheli baya to cheli bende olingi bo to buki to lambeli papa ezo lala te ezo pe mate caractère ba mon attitude de changer akomi so amonyo